demorou, mas chegou. A loja Zeferino e Banda. Temos para si todo tipo de materiais informáticos, computadores, impressoras e muito mais. Vendemos também eletrodomésticos em bom estado. Venha conhecer a nossa loja e a um preço super baixo. Ainda temos mais. Fazemos a transportação de mercadorias da Suíça para Angola, de Angola para RDC. Isto no prazo de um mês apenas. Eu sou Manuel Tomás, da loja Zeferino em Banda. Essa é uma loja com confiança. Eu vim buscar minha encomenda. Essa já é a minha segunda vez que vim à busca das encomendas. As encomendas não demoram e tem longo, curto prazo. Não perca esta oportunidade de conhecer a nossa loja. Olá, sou a Maravilha Almeida. Recomendo que façam a compra dos vossos eletrodomésticos lá nessa loja Zeferino. São produtos de qualidade. Fiz a compra aqui da minha geleira, fiz a compra aqui do meu computador portátil e agora vou levar a minha tela Samsung Smartphone. Recomendo, são coisas de qualidade, produtos que garantem segurança. Até já, beijo. Para mais informação, família boa, família angolano, somos a loja Zeferino Crispim Banda. Somos situados aqui no Palanca, Estrada Nova, até a referência à Igreja Bom Deus. Os nossos contatos para Luanda e 924 473 950. A partir do fora da Suíça Geneva, a possibilidade de ligar no número 0041 76 69 084 44 0041 766 908 444. Ali vai encontrar o senhor Zeferino e Banda. A partir do Congo, República Democrática do Congo, no capital Kinshasa, 00243 997 526 544. Ali contacta a família, não vai ser decepcionado. Vai encontrar com a loja, toda a pessoa ali estão lá para ajudar o povo a ter todos os materiais que nós vendemos. Loja Zeferino e Banda, a vossa confiança é o nosso sucesso. Bien, bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Awa Bisso. Je vous salue de partout que vous aurez l'occasion de suivre cette émission. C'est bien moi, votre humble serviteur Georges Chimba, autrement dit Miss Girl artiste Awa et Zara Bisso. Encore une fois de plus, Namemel Bino Muto Bolukaka. C'est l'homme à l'actualité, la personne qu'on appelle Jarvis Nombasi. En tout cas, on va finir avec toutes les rumeurs au Bozwaki. Moi, m'y coller autour le cas. Il y a bien ça qui est pour émission à Rosa, la pour mon partout, les amis de Awa Bisso. En tout cas, Awa Bisso, nous sommes avec Jarvis Nombasi. Avant de lui passer la parole, j'aimerais profiter aussi de saluer quelques personnes, tous ensemble avec vous, Neto, c'est que Awa Bisso est comment, et Sika Okomi, et Sika Tokomi, car l'ingratitude est condamnable. Je tiens à remercier la personne qu'on appelle Moutafouini. Hein? Moutamouini. Ah, Moutamouini, Bakoko Lunda. Zamba Pétrole. Un grand merci à vous. Merci de tout ce que vous êtes en train de faire pour soutenir cette vision que Dieu avait donnée. Awa Bisso sur Miss Girl Télévision. Il y a aussi Kulumbimbi Tiradou Vida. Kulumbimbi Tiradou Vida. En tout cas, un grand merci à vous les boss. Et sans oublier Ater Bomba vous Tukidi. Ater Bomba vous Tukidi. Napesio, un grand merci à vous les boss. Et Nathalie Voula, il y a Marlène, il y a Marcel Wabelo. Nathalie Voula, il y a Marcel Wabelo. Napesio, vraiment merci. Un grand merci aussi à Ricardo
Moufinikou, il y a Équateur. Moufinikou, il y a Équateur. Un grand merci à vous, les boss. Un grand merci à Arsène Ndombele qui nous suit. Et un grand merci à Godzilla Kissia Mbongo. Toujours Godzilla Kissia Mbongo. Puissance. Hervé Ntumbu, n'a pas su vraiment merci. Na mon message, na yo, sali bien. N'a pas su merci, na maître Likonga, Yajido. En direct Yash Congolaise, très fort. Merci pour vos soutiens. Bande de retour Yash Congolaise. Na ben fort bozo sala. Na moni Robi Visor. Na moni immédiatement iPhone. J base Jordan Bata kilo ya mboka. Bato baza connecté RO. Bata l'émission Oyo Awa Biso. Actualité eza moko. Nazo ben ça déjà na bana nzambe nyonso. Awa Biso pro. To bandi makambango po. To fungola ba branche moko. Na esa bino ke te bimisira 6 stratégie. Te bimisira 6 idées. Au moins de l'année mots qui répondent. Bon, tu as sous 7e, na 8e, c'est Makambu. Awa Biso, ils ont produit déjà artiste Yannick Misoko. C'est-à-dire les 10, il y a 9 mois, na bengi na batu nyos, la bana nzambe nyos, toza na zangu. Célébration à tout à l'heure. Ciao avec Yannick Misoko. Et il y a aussi Alvej La Pulga. Azobeng Salabato Balingaraye. Chote menatembe toza wana na kazenga to sala ngo bien na Alvej La Pulga. En tout cas toza wana le 12 déjà na kazenga wana temena tembe kilamba kiash na kazenga pour tout ça pe maramba bien. Na bengi bino pe sous bongo et pas ya Alvej La Pulga. Joyeux anniversaire à l'artiste Boyka. Boyka, joyeux anniversaire l'émission Awa Biso, vous êtes joyeux anniversaire, que du bonheur, que les scénettes et dans ce que ton cœur désire. Alors, sur ce plateau, je suis avec Jarvis Ndombasi. Toi qui n'a moi d'éclaircissement, n'est qu'à qui zalaka. Pour que vous ayez n'a pas doute, on va rimer les gars qui belé. Mon ebungi, au côté balobaboy, côté bazon saboy, la bengi saki, à boyer ou les gars de mission, yon sabiso, ils ara awa bisonde, pour awa biso te lo barapena pole, te lo barapena pe vérité. La minute au boss bionique Ibanda. Il y a Zéphérine Ibanda, loge na biso Zéphérine Ibanda. Papa a déjà pris na mboka après bon séjour en Angola, papa Zéphérine Ibanda et Sikawapi boss bionique Ibanda directeur na biso azali aza connecté à Ota la biso toza Jarvis Nombas. Après c'est déjà parole Jarvis Wata. Ouais, bonjour, ouais. Bonsoir. Par rapport à Bandegotu, Holanda Libanda Mboka, on va cause en États-Unis. Le cola va vous parler qu'à Canada. Good morning. Donc voilà quoi. Good morning my friend. How are you? Jean David. Ouais, Marius Soukos. Marius Soukos. Ah, Marius. Ouais, c'est mon frère à moi, donc il n'a rien à dire. Et puis, il peut me tasser en tout cas, Miss Gel, ceux qui m'ont Zali, Lucas Jean, j'ai envie ça, on a fait ça bien. Donc, Marius Soukos, ça peut se motiver. Marius, ça, donc, Blaise Kumbi, à vos parlant en direct à Canada. Na Canada, Kanamingité, donc, Dieu a ébi, Nzamba, et puis voilà. Bonne santé. Ouais, par la grâce, je suis bien, très bien, mon frère. Ah, ouais, toujours. Oui, il y a un bon, ils bien. Oh, bah, t'as marre d'un bon. Mais je t'ai dit, non? Oh, ouais, franchement. Ouais. Bah, t'as marre d'un bon. Santé, pina, non, teinture, santé, à mon peut changer, bah, mandé, faut qu'on a déjà payé, il y a Bassal Nzambe Zaraja bénédiction. Voilà. Na pesi mbote na papa nanga Sem Seboul en période de l'onction Pero Abotanga. Sem Seboul empereur pasteur Sem Seboul bishop. Sem Seboul mon père à moi. Il est bishop serviteur de Dieu de la part de Coutinho Fernando. Lui il est le père spirituel. Père spirituel. Ah voilà donc vraiment français. Non, c'est de la francophonie. Non, c'est très fort. Lui, c'est vidéo d'Angola. Ouais. Dans un plateau, tout sur ouais, c'est bien moi, Jarvis Ndombasi. Papa na Soraya, père français. Papa na GFT, ouais, américain. Donc, Bandegotu, Bozo Lukawana, Ngayo, yo Jarvis Ndombasi, vidéo d'Angola. Na mutunali 100 000 kwanza. Non, on a bandité, on est ok, non, maman. Non, c'est bien moi. Donc voilà, c'est bien moi, Jarvis Ndombasi, artiste Nabino. Il y a Bisso, Ande Teza, Awa Bisso, Awa Bisso Yangola. Awa Bisso Yangola, c'est quoi. Donc Ngayo, Jarvis Ndombasi, na Pessi Charlie Nongi, fille de loin, Moté, président phénomène, la Desobé, ma collègue tout, président Fiston, ça c'est ma fille, Moté Belé, na Pessi Batou, tout, président Lomé, ma collègue Nyonso, président Mobutu, Bambo Tebele place aux arts, donc Zalara na force, Carlos Bambo Tebele, donc Bandego tout boza na Kinywana,
tout même qui délégation matanga ya collègue nabiso ndeko nabiso Miraesa molimo ne pema na kimia nzambe batela ye bien donc bandeko tout baza kuna ba jetem kaninda leader ya pembe donc bino tout boza kuna tuka nzamba batela bino merci voilà. En tout cas merci pour la reconnaissance so bige vraiment boye ba kalikila ke par rapport à la guerre, vous avez courage, ça va monter, déjà les bandits. Non. Toujours sur la famille. Ok. Mires, c'est, voilà, t'étais moi ça Soraya. Ok. J'étais maza, papa Koulouta Soraya. Ok. Bouba de Best, papa Koulouta Soraya. C'est normal. Ok. Comme la Miss Girl, Georges, Azapé. Donc, tout la Soraya, voilà. Danger, quoi. Vraiment. Et ça dit bien. Alors, Obi, que, ça n'a pas d'actualité, Oyo. Et ça, moi, premièrement, tout le monde ici, na liboso, ou ça, il y a tout bas sur la vidéo, tant que peut-être qui Miraesa. Vous avez bateau, bazaki batali boso bazali na mort. Ouais, biso tout. Biso tout ça qui wana, biso wana vodo. Ah ouais, biso tout ça qui wana. Mais information et pendant que liboso. Ouais, il y a tout basali lango banalise. Et ça ba propos au Jarvis Ndombasi. Alobaki, tant on pesi sangwaliwa. Est-ce que tu confirmes que non ndingo lobé maman dirait que non net. Non, na lobaki bongo na par rapport c'est émotion. OK. C'est émotion. Ce n'est pas que na lobango non, c'est émotion batu mususu. Omoni, moi je pas les hypocrites. OK. Tu vois? Na linga ba hypocrite c'était. Nzambe pe azanza ba hypocrite c'était. Voilà. Omoni ndeko na biso nenet. OK. Awala patata mosa Soraya. OK. Donc ndeko na nenet iye mutabanda pena histoire masolo na mwana mai. Na Miraesa ndeko na biso batiki biso. Iye mutabanda na ye penza. Biso tout na o bazana ki chance ba hypocrite wana. Na o pe ba hypocrite musu bazaka ba kiba ba mbangu bazonga pour crise. Donc uzomona ke ndeko azana ye innocente. En tout cas, ndeko nanga na oloba na sincérité. Nga za mwana nzambe. Yo yebi oliswa nzambe. Ezaki par rapport à l'émotion. Kuna lobo. Na passe na otala pe ndeko nde to yebaka na Kasavubu, toza kola, toza ensemble. Yango moni kende kande kende la ki ona mais na ndenge en réalité, net ça a un problème té. C'est un problème, tiens. Comment ça? Ouais, non, c'est un problème, tiens. Miraesa a déjà obéi là. Il n'est pas déjà obéi là. Et puis, dans une peine logique, surtout que non, dans une vérité. Parce que Arabiso c'est la vérité. Ah, pena pembe. Voilà. Et on a vu sur chamada partout, appel, on a bon même collègue dans l'émission. OK. Dans une émission par rapport au Yubika TV. Tu as montré la façon à même la makamuna. Tout ça va responsable, tout ça va famille, tout ça va papa, tout ça va bana. Tout va nous le va vous sur la TVT. Negonanga ou negona sur la bête ça libaku nzambe akitsa so moral. OK. Tu vois? Donc ils a quand même vianté. Mais ils a quand même émotion. Voilà. Tu vois? Negonanga ça il a un problème. Tu bisonnion sur ça la théâtre. Tu es malade negona ça fait. Oh. Yo version yo ina ngosusu o. OK, ça va no belati. Ando bela na problème na mutema tout cela, là ba memi en hôpital. OK. Ndé ba malade monsieur ko bima ba problème sukali tout cela. Nandenga zoki confirmation ya nenet. Et mais na ndenge pena be ko les a quand même kokola fait so mutu amoni to koli déjà. Ah kokasuko kende boita vanda déjà yango na pe memi na bandenga na donc to ngana image ndeko na biso nenet nzambe pa ibi parmi nenga linga ko tombola pe mutu parfois ça normal tu vois innocentité il y a na nenet mo voto ndenge ozolo bela boy obimsi innocentité na ye bimi par rapport ya nini donc na par rapport que les na yaki ko landela ba makamusu ebombana. OK. Tu vois ya na makambe beleza na katia ya makambe beleza. Donc banami qui est partout dans le monde. Il y a un kaji da diamant, il y a un sobotela nga isusu neve susu donc bambote belé na kati ya Belgique wana kaji ja. Il y a un kaji ja kadi na kati ya Belgique bambote na belé na Bruxelles.
omoni moi soir za innocent pour attaquer trop na ilandela ba d'origine ya makambu bobo solo liste ya manzele ya mulai papa babandi na mwana mobali wana oyo totakaki na sanateur yo pena muto mesu moto gashino nazo ibiste ngakutu ngana bandana monisco bana balingi babeta ye ngana ke kopekisa ngana ke bunda te nakina kopekisa nakipekisa po nenge tension déjà ya batu bayaki babeta ye natali que lui mon frère à part ça que baba tiraillement wana tu vois mais aza moi ninga na mobali na kolinga te bana basi basimba ye na par rapport à wana na qu'on a sécurité on se comprend na ninga wana na batelier penesi ikuta ko mobanga nanga aoka sakanga na ko simba ye entre tanga na zo bane te présent mobutu ayima na oloba présent Carlos yo mon oloba te Carlos kuna ya gite Carlos kuna ya ngai yo présent mobutu na OK ngai yo présent mobutu na batu musu bazalaki wana ba shusha lumière bango wana baba swana ba musu wana donc batebele bele bazaki wana voilà ne esengaki to kimisa ndeko pona ndenge émotion mutu tozaki na émotion voilà yo moninga na émotion na pe na bimisaki komwa ndeko nanga OK mayobi ka internet lelo balukaka ba base ezoko batu musu baza ba mawelisa baluka pe ba base ba mawelisa pe baza baluka ba base sikoyo so moni chaîne nazara besoin yiba version nini oyo yo ye nango bimisi oyo ezo déclarer que Nenet mon voto aza innocente na makambo te aza innocente na par rapport à quoi kasi moni mutu oyo monde to biso stolingati OK biso stolingato te rapi na bolinga mwana Hervé ayebi mamu nazoloba mona kasa populaire on na yebi Hervé te Hervé pa anamora pe oso comprendre a viva pe na moyi moko boye pa bandane pe le pas coûter ne pe na kwa mo boye kaboli pe mais ça quoi moi c'est na parler c'est normal donc eza que Nenet akutana na Jona na fête à Mireille OK voilà ce qu'on source vrai à mon les Mireille ça fait taka mais ça sera anniversaire là afetaka wana ma rencontre ma c'est bibi bandela wana l'anniversaire à Mireille en tout cas des grands nzabe ba bendi molimo na ekandenga bendeli yango wana mais bandeko na ngai ya basi pe ya mibali to tika ke mutema mabe na vie artistique yango moni biso tozokufa trop koleka ba artiste musicien to ba musicien comme batakisi mais bangona ba wumelaka mais biso to traduire to ba sala nzambe to kende belé na biso solo ba mabe olo ba bien biso auto se traitaka lokola toza ba chrétien OK bato nzamba yebi mais tozo kufa lokola banzinzi mais bato to traitaka bango lokola bandoki banganga kisi ba musicien na pesi faire gola les padres mutayambo bambote belé champion du monde faire gola les padres donc bato to traitaka igebi na filet bambote belé donc bato to traitaka batakisi wana bango wana nde baumela pour mona ki biso ba artiste ya comédie to sa mitema mabe ba hypocrite to sala soki mutu akufi to sala logo to lingani mbang papa biso kundi ba bibembe belé awa na Rwanda pe awa ba artiste musupi ba kufa musu akufi na Congo to mona bolingo te mais tango tozo vanda yebi ke ndeko auti Kinshasa ye ndeko auti boya ye parce que to sala est vraiment moko muta osala théâtre na Afrique Sud na osala na Kabinda nde to voyagera tout mona ba Simon Luwawa bambote belé grand prêtre na Kabinda Simon Luwawa bate belé na ba Lubangu ba Sabuta Fumu ba Edita Fumu ba yamba biso ba groupe théâtre pe sala ndenge mona kutaka jeune onani ndeko na biso nani Lindalala OK vous comprenez ndeko na Lindalala sali nakuta ye pe na Lubangu aza na groupe na ye on se comprend biso nyonso to sala kaka est vraiment ko soki mutu akufi tozana droit ya kolela ye ya kokunda ye OK ya komema te ko to kumisa mutu wana boye to lata ye ber ndeko bata mwasi Nenet ayebi na eloko te ba mabe source eleke belé na kati wana maladi mere ya kufeli ngai na nzambe ngana yebi nzambe pa ye ayebi on a le son vérité awa biso mira ya bela gala na sanator mira na sanator ngana yeba répéter
ngana yebaka teke do nazobela po à part ça sert na nga ya Kasavubu ngana bana kave tu ba motebele artiste na bino yo Jarvis Ndombasi mwana Jolu bana Changu bana Matete bana Limete bana commune nyonso ya Kinshasa na pesi bino ba mote vena nga Gentiningo Bilambaka gouverneur ya Congo ya ville ya Kinshasa Kini Bopeto Gentiningo Bilambaka Soroko de Paris vous comprenez JCK Dima Chiki Rose na kata Free Sud maîtresse à solo Marambo toujours le banon les na pesa kana tout solo ouais vous comprenez umoni bandeko nyonso wana moni Mireille yona tsolo ba awa ninga kufinzamba ye ayebi ngape na ye na yebi parce que na yebi nini mona yebi nini yo toujours contacté Mireille ya kufeli ndeko na bisa kufeli ezaka te o nde bazol panza ndeko na nga Nenette nde na lobaki wana Nenette yo wana ezaki émotion parce que vrai verso l'air ne ko comprendre OK monsieur bomba maki umuni bandeko to basona bazaba hypocrite ba mama na ba hypocrite vous comprenez na loba na ba kombote pona fula bangwao bazaba hypocrite ngai mutalaksa nga théâtre na liboma wana ya Nzambe d'abord comme tu babota maranango babota Nzamba avant que ne rotanga to bota maliboso na ni la sagesse OK vous comprenez donc ça veut dire que Aaron na nzoto na kenaka ko apprendre pe bima ebima pete bima na mboka na nga bazombwa OK nga naza grand maître Luambo na niveau mboka oyo naza icône ya théâtre Angola mutako mena senga zati tout le monde na Congo na mbakao tous les salles minene na jouango wao na ba collègue na ba ndeko na nga ya Kishasa na ba grand ya Kishasa Mr Siatul yoza père na nga to moza koko ba ba exhibition nzela ba exhibition ba idole lelo tout ça sentiment mosala na intervention na ozolo bakie à part Nzambe yobo yebi maladie oyo kasi maladie ça kufeli maladie yo mobali na été te bon mobali na ye mobali na ye pas mobali na ye maladie moi na kufela ye ayebi ke do na kufeli maladie ezake maladie ezake motema na tension na sukali ba di ko zo maladie ba fumuli ba promesse ba zo ngaba tara te est-ce que depuis oye ba on obela non nayebi ke moni pe maladie ndenge do na kome pe koteka moni ba moto kolamba ba restaurant wana donc voilà mais ba maladie za na ngope bato ba yebi wana ba lukaki ya kufa banaka ba kima banani wana ba kima kalite de moya zokota ne déjà na mabele pas vérité faut ba yeba ngo omoni batu tu omoni yo na tsolo belo mongo Miss Girl omoni na tsolo belo mo awa na mona to za ba hypocrite voilà prophète Junior Manga fire my fox aibi sangelo moko kolingaka mingi mutamba na sourire ya libosta fongola mino nyonso emona nikeba omoni mutu oya mbaka mutu na sengwa telemi afumoli mino nyonso c'est rebelle sambi ke mutu na luka yeyo na juillet komboka na rate linga mutu aya mbio na embrasse tendre ça ndiko na ngaboni merci ya komwa place joie place yango omela nini agit comme ça soko kepa charanza medielema dispatchant excellent ayambio na bandenge mongo boy diele mashara nzambe dispatchant makasi vraiment accent nombele lokuma Kasavubu donc ozomona ke biso awa na ndenge ba collègue na nga basi bazaki na Luanda awa Gabriel zozakani awa OK le ba banini ba kotele bang akim ndeko na étoile sakini awa amoni makambo simba na ngote kwa pe bana bano déranger azongi na ye o mususu nani top top en tout cas na bandeko nyonso basi bazonga top azan ndeko malamu top abengaka ayeba santé grand sœur na nga propre mère top bambote na yo bino tu bambote na bino batu bozonga songa malamu adoré basile adoré kuto banda ko lingete na tangi na dore banda ko lingete lokote bo dore banda ko linga dore banda ko lingete yena aimé
babanda komona bango lowa bana kini ba joie te yebi kaka système yango na kini bano kolinga bango te ngai mas Raoul Tono na kata kafuba ba ememba ikia Raoul Tono ima kamuna olobo Raoul Tono Dadi Sansa les immortels na kafufu JC na kata kafufu sisi JC bo sisi Steph Lufalanka Steph Lufalanka Falanka mami Falanka Steph Lufalanka Falanka Steph Lufalanka JC bo sisi ozo comprendre awa biso toujours ozo comprendre donc bon au lobby que hypocrisie et tout na bato bazonga tu baza ba hypocrite mon frère bon c'est bon toi qui na so de à partir wana alors le moko ya babilo ememi biso et ça dit que to benga non a biso nous avons besoin de une vraie version ya ma cotisation ya mbonga matanga Jarvis Ndombas vidéo d'Angola partout ba beninga même mutu na yo ni la cotisation ya batu ya matanga immunité ezaki na ndenge ni mbonga ngo masanga pe ezana no pe wapi potisi ko pe ba dépense ezana no pe silité na organisation na bien bongo mireza na famille te mireza na famille ou bien ça mireza na famille te boli kamni c'est un grand artiste buyu batinda ki yo famille ne zela na nous Miss Girl zela oui ngane so iso na be ku so pour mama kamuna ngana legate parce que omoni ne toza boye na ndenge ya logique Mireille aza mutu ki nisenge bambongo na babalabala te aza mutu to ko bando kotambola tito so mbongo na babalabala pona ye na ibite suna zolo ba mabe mais soki nani d'abord azoki idée wana kotambola pa patron zala sensé vidéo wana le pa na yo ouais ngapena na zala ngana biso on biso merci oyebi kaka batu wana ba hypocrite wana OK ndenge di cap la merveille final batu wana moi batu wana o batu wana kaka o ba no ba te metkal batu boni batu ba ko loba na présence ya batu te baloba kama be na sima batu OK so ba moni muto na avele wa ko bania wa bomba batu wana ngai le na zoki idée na bito bando kotambola to kota pour contribution na biso monde to zalaki na ndenge dollar eza elingo ko kate leringa na telemi na zo idée batu so ba contrat yango babi na to contribuer na biso moko na to bananano ko banango ya force na bange ko mbongo biso ko to be me combien ngana ko zo idée wana na pesi idée faut to marché to tambola tout ça ba patron baza ba mécène baza ba Alain Visor bazali ba JC Boya Pharaon bazali ba Emeso ko Ferre bazali na Luanda hôtel avec Katanga le jeune manager vraiment donc ba tebele ba André Lema ba PCP contribution na bango Pablo Kini ba tebele bele na moni susu non le moto Marakana voilà wana nde onanga muntandu kibuti mwana mama kibuti ba lingi ba bomanga pona 5,000 ezalaki na ndenge ni tanu na biso yoka te ukende wana tazubika na mwana mama kiputi nono te wana ndeko nanga tata mosabana omoni 100,000 kwanza wana nazonga no ndenge na pesa idée wana na pesa batu ba marché ngana kuta bauti epa ya Pablo Kini OK na bureau Pablo Kini ak église le seul patron sambelaka Pablo Kini ak église yele mapesha ranzambe asambelaka l'air na kuti kuna wana wape témoin OK wana yo mongo za témoin ko changa témoin na 100,000 na mongo témoin te oza témoin na 100,000 na ngai te wana ngaza mutaveri bongo nakuta bino wana na bino kuti bokamande bomona na biro wana tango na loba na zali swa nzambe na blague ta na vandanga mo na beta taxi na ba tuka kuti na landa bang soki mbuta mwini bakoko alunda nzamba petrol te na ebiti l'air na kei na moni bino na lobi siko ndenge boza boye boule na bino eza nini ote to tambola kaka bo to tambola wala mopepa kaye boye bino na bino mabiro te Congolais c'est un grand. Boni bisanga bande na ba Congolais francophonie le ngoli buzo ba nyoso président Fachi en tout cas merci na o sali biso président Fachi ungala
Maman Denise Wankero, Maman Denise Nyankero, en tout cas, Nzamba Batelabino, deuxième mandat. Amoko, non, là, comédien mbeka. Donc, aux hommes qui, là, na pesi idée wana, na si idée wana na pesi on habite au marché boy, toko taboué, toke ne mat, noko jidoka luyalu, toke ne mat, ba Selema Nzomi bazana ba noko, ba Dolphin Simba bazawana, hein, papi mbongo, hein, papi mbongo azawana, ba te bele boss papi mbongo, ba te bele na mart, toke pa ya vena biso. Ya agence à voyage balobi hein vena ngai na robosa na rayoti tala ga yo na robosa no timena oboko après pour ba roya ozwanga yo mbangu vraiment ça comprendre donc let au marché ki wana solution pesa magiti OK na yeko pesa ida ba wenze l'air na moni ko na komi ko mona ba fata respect komi ko koma OK ba fata respect neto ba ka ba komona utubaka na lingala bakomi na bango ko tu me dis comment bakomi ko zanga ba manque à respect tu vois OK ouais ba manque à respect donc comme ya na moni que na personnalité na ngai OK en tant que père français papa na Soraya père américain jeté na talinga mo na bi souci pena au terme na bandeko za pour notre city to luka pena mbongo OK mais na mona bandeko baza tumbi na mbongo basu ni boyi comme sur le roi comex boyi bana bango teke to kufelina nani mais c'était grand papa elle bani théâtre nga otale na TV nga otala ye c'était grand on se comprend baza ba grand baza ba sœur oyo ba tresele biso nzela papa 100,000 yo kananu 100,000 nazolo bakasi yango okena succès 100 faut ba tu ba comprendre ba tu baza ba mikili bango ba vandela ka biso bazwa ka temps baza ba responsable les ba utaka misala ba yakaka batala biso ndeto zana awa biso on se comprend sikoyo ngana rolinga te ba responsable ndenge wana bazana ba Allemagne Londres ma vinga les garçons landé na kata Rotterdam akolinga ba buzo ba wana te ma vinga ofera yemba akolinga buzo ba wana te Gauss Kebe les millionnaires grâce Lukapa boss Gauss aolingango te Juma live portefeuille magique aolinga buzo ba wana te mutu apesanga $1000 aolobani mutu apesanga $1000 aolobani ikola 100,000 ke na tuno Juma live boss Juma live Juma afutelanga hotel a chepa boss venturier na Lukapo boss venturier na vanda na hotel wana ngai moko na vandi G2 Mercedes mon père à moi G2 Mercedes c'est Lumbe mon père vraiment toujours G2 Mercedes Kabustomp c'est Didi Finzoni ti passa vous beko yati l'air nga na vande zaka vers ba 20h ya mama na mpiaka na bandi ko benda ba schéma Ricardo mufinuko Equateur ngala bako ya tedi place maila ba dishfachate suki ya Ricardo bandi l'air ngai na vandi na bi na boule systématique mabiti na kovanda boitie nazana batu ndenge nazana batu yaza cadre mune na kotanga kombo na pamba pamba ti hotel na biso tozana ngo olingo la place à Malili ya bien olingo la penos ngazaka na Londres Allemagne États-Unis partout na Canada tozana Julisme hotel à bien ya propre ezana ba suite ya bien Julisme venanga mams c'est mon père yo soko yaki mutema mabe okufa avant otika biso on se comprendre nga l'air na koti na nga na bina ki ne kotala vie l'air na ki kotala vie na bisi vie en tout cas na da piaka na na posa boyebi préparation za na ngo yobi magishasa voilà na le bimon to na kota wana vie par le bimon na za na mbongo ti après na yeko yebi sa vie o nazolo banzambo abenga papa ngana mona pasteur voilà ouais natambola rapena prophète Junior Manga Fire papa nanga sem sebulo l'empereur bishop Cordage na peso bamoti l'air to so na père na bisi est-ce que ebike tozana matanga abinanga matanga nani na bisi ya mira esa bi ouais na yoka kyango
nayoka kiango nayoka yango shusha betelanga le solo wana langage na OK on a lo ba sincère OK mais ils attendent que solo là qui pour non bobe taper père mantolo ensemble to solo là qui paye ngana Jessica to solo qui to ya linga ndeni po viana azambali na muri bati musu okorate musu muri rate libala moko boye oza mutoza na oza na scène oza journaliste chroniqueuse o tambola na yo oza pena ba manœuvre militaire na yo aza mobali na yo te ndeko na nga ozo epe na sima relation na nga zala quand même la reconnaissance wana yo comment oyo kanga na zo na place wana pour ba comprendre non bien le nga viajui to OK nzela ni na ese na OK na matanga ah c'est bon azu enveloppe passer ni a pessima abumo enveloppe on a pessio atulinga na $100 d'accord combien na bi na yebite soki $100 ba so mbango na ba 82 ou bien 70 ou bien kingandi ale bizwaka ça $100 100,000 kwanza voilà mais soki ngana biset il faut na sala effort kombole sani écoute pour ceux qui kombole tangama et sala ngabi atake pe petit na ah c'est bonne idée abi yon to koyeba ndenge ni ko sala na mbongo wa bonga na kenaki matolo na nga OK tu vois na ke matolo na nga na sali pe via pesi esengala pesa Dieu me voit na benga fande na tongo na sa fande chef tokutano herbo boy na po à part sanga pe na tsaka karo na bino sala boulot mo quelque part so na vide na obe ngomeza ba vers ba 16h 15h mwana moso no totanga ona o azala sutukela ba na ebiti ke na lunda me na ebite sutukela ba mbongo na okamwa shusha za bena motema mabe pe na ngaza osilika makasi 5,000 kwanza diele masela ngo ba transfert ya rapide à 150 ba 200,000 ba 300,000 ya rapide Nathalie Mvula mobale moi wa Marcel Wabelo Nathalie Mvula dispatchante ya mwana mwasi atsala kanga ba transfert alo sala ba transfert ya somo pour na tinela ba musicien na tikala oliango te et ça la pe ba 2 mois pendant nga soko Kabose Bolembo ya yebi ba JDT ba depuis Pomba a Fabrigas ba Weranson ozo comprendre ce que ba décret vena nga wilinde kayi mahambo ba mbongo nga na vana ona ndako yebi seri Kabosa ya kati habi na za charge Kabose yo pena merci subi combien nga na zalaka nango pona no foot hotel wana Nathalie Mvula motema wa Marcel Wabelo Nathalie Mvula dispatchante bana basi donc ozomona ke 100,000 ala via pesinga to benga ni ndeko moi sa benga binanga yako tala impolitesse unire mbongo ye mutapia yango ndoki yako tikila ngana no 100,000 wana papa lo baka pesa yo 100,000 na mayele ya kibomoto na savoir vivre ne totanga est-ce ko benga ngabongo batuna atande ko neni bondia boni na ko papa ibisinga ba pesa yo mbongo mo boy eza position ndenge nini ngana pesa vite opesa tedo so la penza tedo pesa normalement ouais na pesa vina nga yemba na mako yela nga 100,000 na papa pesa kiyo siko ngai muto na lakiso papa wana ngai yeyo polo ba papa ngai c'est mon père moi ngai ngi petit na ye po yo yeba yebino nyonso batno ba ye c'est moi oyo banda ko lia bilo muso no panza awa mabe oyo na ba oyo banda ko lia ba changer na bandaku ngamna lia mbongo wana tuza pena na ndenga ki mutema mabete ngamna lia mbongo wana so na ndenge pena ya bien est-ce que et puis là sisi bongo na surtout maman internet yindi là yo benga ngata ndeko na biso te na za sami kwa obisa na wanga nango obisa mi kwa na sala comme na mamuno sala ba doka donc ino bena si papa na Mireille nga tokeno kishasa si pa pere ba Mireille nga na okina mbongo wana après na ngosukole nga na oya ninga neto oyeba po ba mbongo ne ba no pesama biso moto ndo tambola toyeba mais je m'en sikana lemba doja pesa mbongo est-ce que ba comment ba te bele ba pesa ba mbongo ba combien ngote
ebele mais ngai na très jamais oloba pour moi na soki yo na bi que monde art ezala ki mutema mabe et puis quelque part les malais babani portugais pe na français le malheur est bon place bino bo finga nga mais quand même nzamba otombola nga quelque part muto bozu elongi nga botie na wana na miniature na bino pour bo gagner ba vie na bino siko ata bongo te naza na 100 000 kwanza déjà bo finga muyibi na ozana peto pesa no mbongo wana parce que na mbongo ba mbongo na dabonga mo na simba ende una George na ba mbongo na mo na simba so na côté congolaise so na kepa maombonzo maombonzo na peso ba mboto maombonzo visage congolaise visage congolaise boss modogo modogo katafumbwa puissance Hermani katafumbwa so na kepa malu nzamba koyo na bandi ko tambola na congolaise wana Ambrose baka na kepa gida voilà umoni tia gida ça que pesa ndeni mbongo wana teze par rapport à ningi dia ba katelo dali balivance da sadi umoni le ba sujar kombo na nga l'air batake ngai na ebite Hervé na zolo ba mabe l'air batake ngai l'air ne batake nga babandi ya ko finga nga muyibi umoni réalisateur na biso nani Dege Ngoma aza garçon mo mayele abenga nga pena na ndenga coulisse de game abenga prise est-ce que zo ki pena la rwana na sa de game na sana sanchaba mais mbongo wana na kopesa ndambo po na kombo vie ndambo po yangai nazaki na vie mabebo ngaka tala niveau petu wana na tefa finga alobina akomike muyibi na lie mbongo ya matanga ya Mireille entre ngai mutu na pesi idée to marché pour to soit résultat auto zule le bébé bimi ki chasse. Parce que la repère la délégation. Oui, mais le phénomène de sobe 25 ans na kete par rapport yo yebi mukile dans monde de spiritu. OK. On se comprend mukile dans monde de spiritu avant ça likambu mukinzamba salanga ba ko renzo ta créer un esprit. Vraiment. Esprit na ngeza nazaki penza confekité. Nazaki tellement déçu. Zaki déçu na par rapport ya mu on a pesé pour la bande de Gonanga. Franchement, je te dis, toi tu es mon frère. Naza déci. Ce qui n'a refungla moutou porte quelconque, c'est que na lingaye vraiment. Choucha a baby support abatu nyonso pendant nzela nanga. Choucha lumière Jeska na zoye auta Kinshasa ausa la théâtre yankela yanga ne pande Gonanga Charlie Nongi, ne Gonanga Muntando. Olga Mbambi aza témoin, je te salue. Na fungola la bon tema na ndenge nyonso ba fungola mutu. Relation nanga, relation na ye. Parce que l'autre comme wana mutu nanga te mutu azala te. OK. To zala na ba bonne relation na batu, mais mutu azala te. Yo peut créer relation na yo, na sima relation bu makana na sima mutu. Na so na lingara te mutu akangela mutu ba porte. Moi na nzamba solo azaka na croissance na ye. Faut za na sir na yo. Tu vois? Na azaka na sir na nga. Na ibi katena l'action kangamba olingo te kolekanga a olingo ninga olinga yo na pa olinga ninga olinga nga bongo ozo comprendre so la kisi yo Gauss Kebe olingo koleka donc olinga mutu na ndenge na po bolingo za naturel za nzamba vraiment parce que ngaso na moni mutu komo kangala moninga porte na oyinao oyebi que lelo bino lobi nengo lo barater lelo lobi bien makasi lisusu quoi merci obande dera ba français na beke suka boy donc omoni tete so bisote et monsieur la responsable vraiment donc na éviter des games so na zolo ba mabede de yo lo ba lobi bien donc omoni Choucha azande kwa mwasi na éviter songo na salo mabe mission pe na fota lango tangaki na salelo mo boye mais na église lobi pe na église ba telemisenga pas prophète Fire Junior be telemisenga bi omo elo mo boye mais ko sala ngote au moins na mboko ya ngola Luanda na ebe na prophète yo sale ko yeba na kindumba na ko yeba na vie artistique eza différent c'est ko sala ga elo ko yeba na kité to solo la te mais bana basi ba ina koko pona kindumba mais oui ko ya azapi ezalo yebi yete azambango komi yebisa na kuna kama nanga zo limera vie nanga wana nazo regretter
Je ne relâche ma belle na ma belle bala na fait kufa. So azo beta to le bala na fait kufa. So ya bala na butu so ka bala na moi mari ne nukuta la karavaya. O sati porte mu limo mo be couture vraiment quoi. Mais yo o le na TV, oza chronique quoi ti soki nani. Mais ozo ki ne le na TV lo baké Jarvis Ndombasi. Ozo sama sona ko mwa pasteur. Jarvis Ndombasi, papa na Soraya, liswa nzambe, alie Samili kwanza ya matanga ya Mireille. Bala sa mutu mikumba te. Ata na limbongo soza ki pena vrai neko na mababia onga na sala yo. Olinga osala mambo salite, oza pena vrai mutema mabe. Roi David Bikuta bianga ni tondolo mutakabela nga RAV 4, akabela nga sukari mususu Dekar. Bakut chapeau vena nga ba mote bele nzamba pambola yo. Pasteur Edo na Rocha, nzamba pambola bino. Et puis naoki ba conseil na bino, Roi David Marambo yebisanga na monya. Ouais, voilà. En tout cas, ça fait mal par rapport à Oeleki. Vous avez le lien à Olimpa sous réputation, on a été vraiment, ils ont déjà sali. Non, au moins, c'est la pardon, dans le vélo, c'est important. Au moins, dans le vélo, quelque part, les malheurs est bon. Les malheurs est bon. Voilà. Et ça, publicité, bah, c'est l'ingénieur. Et ça, publicité. Le bien, les gens parlant que moi, on s'en appelle théâtre, ça, les lesbiennes, ils ça, les lesbiennes, pour ma baby, parce que ma baby, ça, bana batu, bah, te belle, bah, panzeli, bah, qui me va mourir là-bas. Banane wana baby. Baby, c'est ma bana batu, bah, c'est le groupe, oh, banane wana eza pembe. Bango te bango, baby si bana batu après, nous bazoli ba mourir bana batu, c'est le lesbienne là. Boke bana mibali, soko lingi mwana mwasi akeka kotika muninga mwasi na douche na casa de bain. Bango. Boza mayele bandi ngona mibali. Ata oza na bar, oza na Maracana, oza wapi, oza na Monique epa mutu na ngai nani, epa Simplice. Don na Monica na peso Simplice Malonga, na peso ba moti. Ato so ba moni ona mwasi na muninga mwasi mzo batoka tika na yesuba. Boya. Yo fanda wana. Fosa autorité pour bana basa ngola ba baby puisque na titoye ba ndeko na nganyo sa basité ya ngola. Mais puisque ke ba ndeko mususu en tout cas baza sundeng mo na binoti. Shusha retirer ba parole na yo yeba kozo ko mi inisa et pas ba patron belé na sima kombo nanga 100 000 kwanza eze logote toli angona G2 Mercedes na ba André Lema Sharan Zambe dielema apesa kangango ya kutu ya kolobela ti Pablo Kini yebisa atika ko potanga buzoba te waneza mambo kota boster te boster na koti boster na lobika boster pesa mbongo wana po ya pesa nga ta double. OK pona si sa buso bana vraiment ouais voilà quoi. Alors Jarvis Ndombasi question ngana tuna yasuka parce que to chité déjà TV za radio te TV za ngonga webika ndinge ala toujours ouais par rapport à l'organisation ya matanga est-ce que moi bande konde ba bimi kisasa bongo asi bozo bengana est-ce que bazana bango peut bien ni organisation continuer bazaki bien accueilli bazo imate que moi négligence ezali Kongo yebana net Kongo yebana net boko zeba ke Kongo bazo liese mona kota matanga te bunda ne yo mo linga ko ke bo ba bengisa ki bango ba bengisa bino de bino mo welisa bo bunda bunda kuna muliga ko ne Kongo mo bunda bino tsezo ba soba bunda kuna yo batembela mama na bino yo keza mo butu na bezo mo mbosi yo ke déposer la so non non le va bien pardon non le va bien pardon bon tala asa c'est cadre asa responsable asa cadre munene yangola na mona mwasi wana asa respect asa impoli asa ngana mutu mona ko répondre na TVT ngada to l'équipe parti wana ina nazonga na parti wana mubi wana baninga bazana Kongo na 100 000 kwa organisation aitika tala tango pena na TikTok tala bochongo pena na TikTok wana nde bataki nga wana que muyiba ya 100 000 ngayo père Soraya vraiment quoi de kem ngam nazoki sans shaba ngayo yo muninga diele Masharan Zambe pire petit ya boss papi mongo boss okito panda shala lukapa
Maman na tout nio faut ya no langa o ya no linga te. Olobi ni vraiment olobi ni na lobis organisation za ndenge ni bato batikali a wana bato ba organisation siko biso nde omoni nde naza awa lukuta mabe bakosela nzambe makambo te ouais omoni nde basujare ngai babebisi réputation na nga ouais mpona makambo oyo na bimai déjà ok omoni bato nyonso tout oyo baolela Mireille nga d'abord nalata uniforme ya matanga te nata uniforme ya mariage ya ndeko na nga so abali ok na olinga te na ya lokwa bato mosusu bazwa ko gagner ba interview na ba vie na bango ok ngam na bungsi Mireille no kasavubu ok bato wana baolela Mireille te baolela Sami kwanza ok omoni yana différent muto olela Sami na muto azolela Mireille esa ya différent en termes de mercredi Jarvis en termes de mercredi et à mercredi en termes de mercredi on a lobat non ya wana ah ya na ma oh on est pas légo na ngati ouais ouais pour mutape 500 000 père na ngati ok olingola la place à bien yaka na jolisme déjà tout ça qui déjà affection wana ndingo lobaki mais to ke que c'est comme si ba maître ba yanki ba menacer ki yo botola yo téléphone beto ba mbata po ndi bazo yipe ko na mambala c'est vrai information na ngai ba menacer ko pété pour na mambala wana ah bon muta ko menacer nga muta pese 100 000 ou bien maître muta ko menacer na balabala omoni na muta pese formation wana frère muyiba bata bambongo na lunda yo ibu tata mutango te na yika rimena nezolo ba kasi kuna mutu wana ngala kwa panzenga sangwa 100 000 oh azi foi za tambusa te mais c'est ridicule mbongo na yo te e wuti pa na yo te oyo na ngo pasi ya nini yo liaka kuti en plus et puis liaka ngona bata bitema mabe bosa tout tata wana makama mabe olikala loba bandi wa basi pesa na kisasa batakaki au fort pour que 100 000 na batao ndema mungu ekanga bandi wa basi ko banani obi banani wa ure ba audio ya Gabriel te ya Gabriel selenga na yo te ok on de comment on de alobini na ye alobini ba bi pozu mbongo mo zata na téléphone Android te sko yo ka ba audio wana ndele faut payer attention ah ba de koti oh vraiment oui au moins bleu monsieur bleu le matin par exemple le vélo mabe ba kutola ya moté vrai patron atambola na kikala ça ok on se comprendre ndoi de c'est la charge ok na WhatsApp ba ressortir mais na normal bon mais faille non normal ça WhatsApp ça pour la au moins Gabriel Bolembo na respectera yo oza tata mo sabana moni passe oyo yo ki ya Mireille ko kansate ko lekinga na passe musala oyo salaka ya nga na salaka to jouer même tableau même podium tananga bien étoile oyebi nga bien Jarvis soki obosa na bolamu kalsata moko avant lobela mutu mabe songa sima so bobandani boso na $500 eleki ekomi na 1000 soki 1000 100 000 ba artiste nyonso bauta Kinshasa neti biso nyonso touta Congo na yamba bandeko tubiye boyebi yango mais mutu moko te alinga bakita ye basojali kombo na ye nga bolingo nazalaka nango mpona bino mpona bakolegi na nga mpona biso so nazalaka mabe bino mo boyebi so mpe nazalaka malamu bino mo boyebi soki obebisa langage na yo na nsima ya langage mo boye ya mwana mwasi mo boye oyo takosaka meme mpe papa bato azalaka ne mwasi ya mutu mo boye na opermete yango te nga na oya Congo Gabriel oza tata mwasi mbana nga Bolembo étoile oza tata mwasi mbana nga ba parcours osala osango na bato mosuti nayebi ke président Buba bozana bango wana nga na oya Kinshasa boko kompane nge papa na Mireille na okende kotika mbongo wana papa Mireille nga na mona kavi. Dit aux éclaircissement et pas Yemoro Jarvis Nombas. Nous arrivons déjà presque à la fin. Alors, il y a retenir est-ce que par rapport à Makambo, réalité comme yo était yonin. Au son GP aux on a tagi ça sur ça boulot. Est-ce qu'au Demereka awa est-ce que ba calculer ça vous rappelez sous un groupe T? Non, c'est important c'est na bimisa bana. OK. Na bimisa bana bazana ba groupe basali pe ba koko na ngebele déjà na sali déjà au senga na sala.
eloko oyo na nolinga na vie na nga nazalaka nayebana kaka ok nazala na succès parce que art za na relation kulumbimbi tira du vida kunanga nziko ayi mamu nazoloba kulumbimbi boss kulumbimbi boss kulumbimbi tira du vida longola tembe nazoyebisa yo balobi mutasaka fierité ba Congo kulumbimbi zanga mbongo mezala na batu mutu ozobelela mbongo lelo est-ce que ozana posa batu te lobi ok tala siko problème ngai nalinga mingi art nazo sujet ke makambo seza mamba oloba te vraiment tangu na olinga na kende Congo na salaki retirada pona par rapport ba mutu muso ko ya pas profiter na simalika mobo attaque artiste attaque grand na mboka attaque star na mboka na ko olinga ba bloka ndenge wana te yango moninga na ko olinga opesa bato ba accès mobo te ba papa na nyoka makasi na a pour théâtre ngolé to mama boy vraiment na kuta ba buba ba sala théâtre ba yeba ta bato moko te ok na simana nga buba de best à témoin nga na travailler na groupe buba to travailler na ye ok amona changement na ya na ngona groupe na ye na ba patron on se comprend si qu'on est na ok raisonner na ok ne Kinshasa to vanda to koma pena ndenge baloba loba ba trabiso ko ba loko bi ke ba respectable artiste alwanda te ok ouais bango nazo biso vérité ça rapenza te même des bana Congo na ba okemba ba kumba bango te loba ka mususu wana ndaza nzunzu nde peut-être za buna na ndenge na nani wana ah buba aza nzunzu te ouais biso ba bato ba bimisiko to ba bimisiko yo ouais président buba bundaka na ye aza ya relation j'étais un peu à salama déjà ok Mobutu pe yekuta tika Congo pe mwa kala donc ana famille na ye ok nani mususu nani nani Carlos président Carlos fait akeyuta kenda na ye ok donc voilà mutu na mutabu na me na Congo na monde areza yebana nde ok président phénomène esobe to solaki ayima mutu solaki balendisaki ngai président Caleb Tukebana balendisaki ngai ba président Lomé ba président Massou ba président tout bana Kinshasa vraiment en tout cas je vous aime nazala petit na bino naza mwa na bino mo boyebi makambo belle vie Belinda yoyebi makambo to solaki Sila Bisalu tata moi ça Soraya Bijou la reine. Voilà, non, vraiment, ils ont plaisir tous à nous ça lui biso bien. Ah, merci. Ceux qui tous à sous ça va comme ça. Ah, maman la Teresa, c'est vraiment bien au poto. On est ils ala yibani. Bino ba bolanda ki biso, pour s'abonner massivement sur Miss Girl Télévision, pour aimer, pour partager. Ah, et ça bino vraiment bien. Merci. Marcelo Sadi de Savanoir. Marcelo Sadi, docteur Marcelo Sadi Savanoir. Sadi, Barabi, Frida Mbalaka Mbalakos. Ah, bon séjour à Paris, Frida Mbalakos. Frida Mbalaka Mbalakos, à Paris, Barabi, bon séjour. Tata moi ça Soraya, autant la moi on vraiment Frida, bête la pépé on a tout quoi. Vraiment. Ça là c'est bon quoi, voilà. À tout on a passé bien sur gros bisous. Tout coutani vraiment malasima na rendez-vous ya émission. Maman na Alina. Alina Mapoko. Responsabilité na poupée senga ya ngopera na ça après ça la bien. Un grand merci à l'équipe technique nanga na bongo l'ingénieur de game ngoma mtasale mamba bien maele na maele ekika bien ndenge tout ça to kana ki quoi. Après sous merci bongo na R10 Walter Boubouanga ça dit très fort awa biso makasi toujours. S'il vous plaît na robo sanate. En tout cas, na remercier bandeko surtout au bazaki na mitu ya mikolo. Vraiment. Na réflexion ya bien. OK. O nyoso balobele nga bola munzambe na nga pa molabino. OK. Oyo bakangenga miyibi. Moto pe akangenga muyibi yebake muyibi nzamba kotele ne lola. OK. Nzabi pe apa molabino. Merci. Un grand merci tokutani malasima yebela yebela. Ah yebela babi yebela. Yebela na kata palanga selu ndame. Kotaka na yebela bien ministre. Babi bien ministre la palanga quoi. Diony Kibanda. Diony Kibanda. Diony Kibanda toujours. Toujours. Le producteur Joël, docteur Joël Matouba. Matouba Ana. Omanda. Docteur Matouba Kana. Omanda bateau ba belanga mabe. Mais on peut s'anga ba $300, ba 500, ba 1000. Matouba Kana. Pour na yo. Matouba Kana. Pour mabo.
Mama, matubakana. Mama. Oui, bien. Aussi, c'est une émission boye. Il y a au téléma. Matubakana. Diele masharia nzambe. Matubakana. Yelema. Sharia nzambe. Matubakana. Et boss Pamboukidi. Ah, boss Pamboukidi. Boss Pamboukidi. Mon père. Patron. Ouais, boss Pamboukidi. Est-ce que, oui, Nzamba pétrole. Nzamba pétrole. Nzamba pétrole. Balobi nzambe ya pétrole mutamwini bakoko ya luna. OK. Balobi boss daddy. Sans ça, nakata luka les immortels. Toujours. JC Mosisi. Stephen Falanka. Tobana na lunda. Après Kinshasa. Après Togoeba. Bien sûr, le voyage n'a pas été en avion. Naokima. Naokima na Congo. À la prochaine. Nana banufana baona bafoni. Oui bien.